mabe mingi kaka ndepo art na biso ndali ngaka bomango. Ah bon? Po ta kaka biso cop na biso ata na ebita ko fute ko za la pasi. Mais cop na biso a media neto sala bo relation de media oyo bat batala. Bonjour bande ko balandi émission ya Bino Kramsi Show. Quand des balbaraso li kamaro le beza photo le baso li kamaro le beza titoro le bati quand ngi zara mimi alemba. En tout cas vous abonnez grave, vous abonnez massivement dans votre site internet Carrefour des Stars et moko la star la patronne Mimi alemba Ange Gabriel. En tout cas moi ça zanga lisum quand vous mona grâce pour baza bazanga lisum quand ngi mimi alemba zanga lisum quand ngi zara kaya de l'utoyer disusu kokuta un artiste na bino moko alubela makambe belé ozo lekela donc makambe belé azalaki pe na groupe moko quelconque azalaki parti moko boyime amoni simbité et là c'est le groupe naï kandi balobaka star na bino en tout cas minga kolobeza te bino bomona ka groupe nenge zoyemba en tout cas votre star votre artiste papa tema azali koya etumba ya satana isotoko telema tango melunga les aigles tango melunga les aigles telema tokipo tango melunga les aigles telema tokipo Atuka bandeko balandi bo santi kaka ambiance eza kata plateau na bino donc ambiance na ndenga degra liboma en tout cas invité na bino komi bonjour papa. Bonjour la grâce pombo. Bah qui m'a eu bon nanga pour se présenter. Ouais, merci vraiment. Na balandi tout na chaîne oyo vraiment Carrefour Carrefour des Stars vraiment chaîne abisso chaîne qui toque vraiment nga komonanga propre tata maman botelinga vraiment Jean Pouema mon pépé que ton âme hein, repose en paix tata nanga vraiment maman wa botinga madena Jeanne pour madena Jeanne quand voula vraiment a envie kombo ba pesinga eza Achar Kwezi Lungungu mais na musala nazo sala tant qu'artiste et comédien ba bengi ngande Papa Nkema. Merci beaucoup Papa Nkema. En tout cas na futi ambiance mon na groupe na ebité. Papa Nkema ko ese biso qui est Papa Nkema? Oui, merci Papa Nkema as artiste et comédien. Papa Nkema vraiment vie na et tout et me pesa mina théâtre. Si papa Nkema me pesa mina théâtre na ndeni. Oui, Papa Nkema naza mutu moko te oyo na ebi koteka makala. Papa Nkema za mutu moko te oyo ayebi kotambwisa ndunda. Papa Nkema idéologie na ye pe cop na ye nyonso eza art autobeng art grammatique auto sala lelo. C'est pour cela yangonde pesi Papa Nkema. En tout cas makambu kandi balobaka makambu ndie en tout cas makamba pete ndi bandi Papa Nkema loba yebindi batekaka ndunda te ayebindi batekaka pondu te musani ezaka art dramatique. Papa Nkema est-ce que vous pouvez expliquer biso origine na yo to historique ya Papa Nkema ezani? Ouais, merci vraiment na bandeko balandi bazolanda nga Papa Nkema. Origine ngai na monde art na bandi aroyo na 1994 na 94 na bandiango na ba groupe moko boye biaka na ndenga mabete na mutu na bandiango na 94 na ba groupe kakwa miketo ba simandako wananga na zana ngiringire ba groupe ngo ezaki na commune na Bumbu ya fondé bazoka et puis na mejo groupe loningisa ya bana Bumbu
Et puis, tu as travaillé en 98, après AFDEL, pour tant na bandoro jouer kaka na kombo ya Achar. Mais tant on a na koti na groupe Loningisa, ba pesi na kombo bakadogo, tant bakadogo bakomi na 97 wana. Na travaillé na bango 99 groupe Panzani. Après 99 groupe au Panzana, na fandi muki après 2000 na groupe à José de Jésus kakwa banosa ba interprétation ba film nigérien to komo le kana chaîne na RTP na 2002 a komina mutamatadi ale na yesu koyo kokota na groupe Zigura. Na groupe Zigura vraiment je salue mon président Zigura na Mikili Kunesi Kazali na travaillé na président Zigura pas 2004 na Ekolongwa et pas président Zigura ndé na 2005 esika makambo banda qui vraiment 2005 septembre na mbala moko na groupe Saïsaï na pesi vraiment président Fiston Saïsaï bambote na yo wana tangu na ye wana na kati ya groupe Saïsaï na okuta Pululu na okuta Papo Seya na okuta Ginola na okuta ba Robert Casquito na okuta ba MM na okuta banani ba Ambroso ba Mr vraiment bazaki belé ba Pila Muntu et puis Orly na kutaka yete comme acteur Orly tanga na okota na groupe Sai na okuta tant que camarade ya Sai pas à échanger. Te bako jouer ana au moins le long apé na sali arnanga natali neti mwana kazi nanga Yoshi hein aza wana na kozwa epe Yoshi place ezangi mutuleka akoti pasali donc pas ki mayo so ayakoma etoke na mukuse yo boya Orly te na boyi ete ponga vraiment na lobi na yebi ko boya ye etant caractère na yeba ki ete tawana na vraiment na groupe Saïsaï na groupe président Saïsaï na yeba kandi vraiment Orly donc papa ki mana yeba bino basi bon kasi tango yeba ki po babanda tambola mingi na sai vous comprenez biso to banda ile watu za bana misala soto tamona sai c'est que copa boulot mais sans copa boulot qui master patron foyeba te azai patron azai inde camarade na libanda le master patron les seuls on a ba master patron Abubaka Iyondo Nzambe Mungwabi Agi yende mutu na yeba ke po yeto banda benge vice président à l'époque yangwan tant que tu travailler Tina 2013 et c'était 2018 de 2005 tina 2018 janvier ndena ko sala groupe nanga les aigles de Papa Nkema ndenge tozande ngomoni bango les aigles telema papa lele azali koya lelo en tout cas, merci beaucoup, Papa Kema. On a senti vraiment que le groupe est ali. On a senti vraiment, Papa Kema. Pourquoi Papa Kema a longé dans le groupe Saïsaï? Oui, merci. Et le Rotiningana longwa vraiment le groupe Saïsaï. Batu belé, au bayebi même na poto, même na Kinyawa. Ça fait 6 ans ou 5 ans, groupe Saï na TV et les Karali sous-souté. Réseau ça dit que on a groupe ça parce que ça théâtre ni la télévision les calisous les calisous mais vous peut vu que bana mo ba mikim ki bazala na bon mo ba sai mo groupe na bon mo 5 personnes mo groupe na bon mo 10 personnes bon les kala bon na TVT mais ma kasi na répétition mais papa qui m'a biso biso ki auta na groupe donc na ba groupe ni auto bana bandaka ka koleka ka mbala moko ka mais na groupe ça ngana na 2005 2018 13 ans vous comprenez bénéficier quand même 2005 vous bénéficiez quand même. Tu peux bénéficier na nene. Tu ceux qui n'a pas pièce à jouer na bénéficier. Vous comprenez? Mais ceux qui n'a pas makamu sous roman, ceux qui bénéficier na ceux qui n'a souvenir kaka eza une fois il y a entre 2013 ou 2000 après prison
Après prison 2014 je crois ndako pesa ngambongo ya garantie ndako. Au bénéfice qui chasse au temps sous $500 na piso bembo ya garantie aux ndako aux an déconnecté. Mais à acteur de 2005 à 2018 na ça l'autre pas na. Bénéfice non wana bongo te na boyité na lobi na bénéfice aka na bénéfice moko moni biso art na biso to salaka bénéfice nango trop ezande libanda ezande na bato ba hôtel biso même na Congo. Bakema expliquer biso pourquoi olongo na groupe ça ici. Kasi na oto biso te j'ai fait 6 ans ya groupe ça itoleka na TVT ko banda 2010 ngana koma nani chef na groupe ça ici ngana banda ko encadrer groupe wana. Si tu es en 2017, na mois de juillet, siège à répété exact. Soyez bisanga, esquisse, tant que banda qui ko répété, banda peut ça que espoir, groupe ça ezali. Mais et comme en 2013 et 2018, siège exact. Tu répété. Longo zumba mo bana sai nyos. Te na longo te na zuba na sai. Bakema. Non. Oui, oyebi moko moko. Na longo te na zui bana sai. Bana ta ke chef te ta ke chef oyebi no bana ngandi na aboy na zo sala makambu lokwa to le kana na TVT do boya ka to kende. Ba ko sala ni. Non. Omoni neti mama Brigitte Azar. Tangu ya yepo ye na kata groupe sai na yebite so na bosenta sala 2 ans. Bango ba ki tangu sai abima prison. Maman Brigitte Azar. Kuna nani meje bango pe bayaki tango président sa abimi prison. Nani Cecilia Dias ye azala avant président sai à kota prison. Même expliquer yote yoka bango déjà si ba milongwela déjà avant. Mais ce lokuta tuna bango ba milongwela avant ba longwa vraiment groupe avant ba yaka sur répétition te ngana tikali nazo répéter na ba oto zalaki na bango wana tant na longwe nde na ye na sololi na bango soki ba kondima ba sa théâtre iza ko benga nyoso tuté papa tema omoni ke ndenge na longwe na kena bango wana nde mabe bango si ba milongwela déjà avant sel groupe no bité boya to sangana kaka po mwana mai wana mona pena na zui bango na salaka bongo pona ni bonzima kati eza lokola petit na ngabeni makufa zo benga nga moto na tembe héritier watanabe boss live moto na tembe pa benga nga moto na tembe et pour nous ça tembe na ça tembe na ti ça tembe na président na yo a songe ya songe na go ça tembe na été en tout cas ce batinyo to bandima ba président na bango boye mezala bien formé za bien makasi papa Kema est-ce que ko expliquer biso ndengo longo na groupe sai relation ni boutique na président sai non relation éthique là vous mettre en que président na acteur na que ça soit ko za nzela soto kutani na repesa mbote bolobaka on n'est pas le qui a peu beau filmer ngapi na président na ndenge nanga nga vraiment sera le kineti ba magamo uta le ka Afrique du Sud ne batu babaga te babeti tout ça en Afrique du Sud doit ba mena saki mais tango aye na komela ki message à président bienvenue na mboka ya bakoko toyoka ki pe to mona kaka na ba WhatsApp ndenge sala ike ba menasaki yo bekwea ki ba betaki yo nde pa ebisinga te Kema toza toujours bien ko to kolongwa na Afrique du Sud wana ndale kaki Dubai après Dubai nde ayaki Dubai pe bana mama bon wana nde na ebité makambwe pa Kema ne ba problème pa Kema toza une question musuto tutu na yo au Kabwana na président sai le biko koko mona épée okupesa épée mbote mabeni no mona vraiment pas président sai expliquer biso pena moi libé to mabe pour mabe ezali libé pezali expliquer biso no mabe ya président sai eza boy pana ouais mabe mingi kaka ndepo art na biso ndali ngaka bomango ah bon po ta kaka biso cop na biso ata na ebita ko fute ko za la pasi
mais COP na biso ya média nde tosala boye relation nde média oyo bato batala biso yango nde pesa biso mwa mbongo. Mais si autant obomi biso déjà 5 ans, obombi biso déjà 3 ans, olingi biso to avancer to avancer. Parce que comme nous to ba sola, nous bozuka maman décision bokei. Ça la raté. Mo ponte ba pila mutu pe balongo. Non, pila au moins mutu la mutaza natane vraiment je salue Mr. na yo qui a fongoli pe agence na ye, agence ba pipe na ba clip au sala. Bo wana na ebite mutu la muta ebelo nini au sala mutu la muta ebelo nini na Hollande. Ngalo wana ebike COP nanga eza théâtre que nakoki kofanda bongo te nde na longwe ne na sali groupe nangai les aigles de Papa Nkema. Vraiment ma camposa c'est Papa Nkema lobby ya longa na groupe na yo pour nga ko boma musala na ye donc président bongi sa place wana. Papa Nkema nina tuna moko. Est-ce que ndingo ziba na bat ba papa bat ba mama bat bu ndingo ziba ngo comme si on a groupe non aigle les aigles voilà. Merci. Est-ce que vous kumbela bon de président ça essaye à kumbela bino tout le monde a pu ba président Zoé kumbela ka groupe. J'ai salué vraiment président Zoé vraiment président Géry, il y a Nana Lumière présidente Souza de Monica hein et si que vous allez vraiment tout ça toujours ndemo tika ngapena Nana Lumière ndeka na odondo peka na jouer peka kuna toujours kokumbela na ebisio de 2010 à 2018 nazala déjà chef. Vous comprenez? De 2010 à 2018. La chef en kolobate ki ko encadrer batu nyonso tu ya groupe na yo moko to mona rango to kina ba répéter batu musu to visitaka aza chef net to za botata musu mama na biso au chef a chef maza présidente te po eloko po leka na TV yo yebi ne ba président ba sala ko yebi est-ce que ko kango nazala mo expérience pourquoi na loba boye de 2010 à 2018 ebezebele maman na année moko bando mona président ça combien de fois na répétition j'ai le micro te na répétition combien de fois bando bon na répétition na année moko to ko mona ka 2 fois tu na bando pe ça va répétition année kaka Papa Nkema nana bando za Papa Nkema yango to lobi te ko pesa et si répétition na déjà ko pesa koma ki biso de esprit ya ki leader c'est que bana ba maman ba ne ba ko souffrir yo pour koma ka loko donc na répétition na ya par semaine ya ngamba moko bana na ba bunda na kuna chef yo na pesa répétition hein bias na pesa répétition nana banda répétition na ya ka répétition nini te apesa nga ba exercice Bakema ya kolala pe na lali atukuzaka mutu na tembe boloba te ozaka mutu na tembe pardon mambo na yebi fo ya mimi alemba lobela ka jour mususu yaka na répétition orokuta nga na teni na nga répétition naza te loka ba président mususu akomi président a répétaka te ayekaka tie makolo na ye likolo nga eloko wana te nga so esi na koti déjà mutu akota susu te po bulo na nga yango merci Papa Nkema to ka musala ndi yango ndi makambo so donc so musala ezate to éviter so to vivre ndenge nini quoi Papa Nkema bakombo ezala ngo ebele to mona rappel lelo ndeti nga boye na sali groupe na nga ko koma pe groupe grâce groupe boye pourquoi Papa Nkema ko pesa komba groupe na ye groupe les aigles izaka babisika ngo mozo kinaka ko kota po bo fulama oyo no koyeba izaka bisika ko kinaka ko kasi te po mona bana ko un exemple mukusina ko pesa pe kombo na komba groupe na groupe Nkema mais obani na les aigles hein aigle on me ko expliquer biso na musala na biso ezo uta pe mama Monique loba na prière wapi tozala wapi chaque fin de mois tomata wapi Bakema tant tolobi les aigles to mona aigle azala wapi to mona pindo ke kota na kati église oyebi wana ndokiti Andrada
Papa Andrada. Tune. Nalatsa bino ndako ni na kota. Église. Prière kaka. Papa vous assure. Tant ndinga lobby. Tukinaka prière. Papa qui m'a lobby né. Tout aza awa wa yebi aza na kata groupe les aigles. Atoye lelo. Soko kiminde prière ngombe sika tokenda kuna ni tendance. C'est que yonde chor. Pour ngamono mutama sanjoli, ngamono mutalo sambo. Papa qui m'a parce que aigle oyo le bisa aigle wali. Ya likolo. Et puis yebango aigle fana na CT, aigle za toujours likolo. Soko kitaka na se aye po azwelo kona olia ke. C'est-à-dire ndenge biso pe toza. Toza to mona likolo to mona bato presque na se. Tant tozo ya poto zwaka lipamboli na biso to matina likolo. Amen. Pakema. Merci beaucoup pour la réponse. Merci beaucoup. À tout cas, ma casse penza. Théodora ma casse, ndenge ka en terre non la zobenga yo. Sorry. Yewana. Danger, Pakema. En tout cas, merci beaucoup, Pakema. Est-ce que le président Saïsaï a vraiment patron à comédien? Oui. Ah bon? Nous comme un groupe nous c'est kazaka patron na yo. Ah, pourquoi pas? Mutasimi manduki batu na âge. Muto asimi manduki batu na âge. Jamais. Quelle est la différence? Mbongo, musika. Ni tu lobby na hauteur au monde na bord mo soit sika deux portières. Il y a grise. So ngape na mutu kananga na zo leka pe boy. Ah, osoma mutu. Apa ke groupe futaka que moi suma mutu ka wande balandi nanga dongani na aboye pa que moi me manga tiko mina kisasa mutu kana ye do pa que not pongo yenda lukenga ma aigle pa que ma yone ba problème yone ba problème not en tout cas gongo yende makam moi kechi muga muke et permetanga na commenter répétition. Pas qui m'a dit qu'on s'est groupé ça bien. Donc on s'est groupé ça. Téléma. Papa Téléma. Azali Goya. Agoya lelo. Naetumba ya Satana. Bisotoko Téléma nangui. Otangu melunga lezege. Tangu melunga. Tangu melunga. En tout cas, merci beaucoup, Pakema. Pourquoi expliquer Bisson? Babi, l'église mbango netumba Satan akola pesa biso makasi biso to telema. C'est-à-dire na kati les aigles nzambe alola pesa biso makasi poto telema to fronter nzela auto côté. Tant to lobi tant melonga c'est-à-dire ngonga na biso sali nini? Papa Kema, merci beaucoup, Pakema. Et là, nous promettre pour nos maman, bazar, ma jeune fille, bazar, on promettre nous à la longue. Ouais, merci vraiment. À la longue, il y a bango, on a eu bango les temps à temps. Il y a liboso ma bondeli, il y a mis balé bolingo, il y a mis ça tout total en nzamba ko tamboli sabiso, on nzamba ko pesa biso, il y a ngonde ko zali pamboli pona biso nyonso. Mais ya ko pesa bango boelelo ezate. Yo so mutu ke lo ko pesa ba matu ezate. Na bien. On so mi mutu ke lo ko pesa ma mama matu ezate. Nyota zawana pe nzambe pa ko sala epe fioti ngoma pe ya madombunga aide pe na catch mabe. Mutu ke uti souhait. Non, ba président bolingara ba intérêt na bino. Ba kabelinga. Suelo oni ezangi pe tangu fioti ngoma ya madombunga. Atali pe nyota ndenga zabunga pesi mabeza. Kia masemo Kristo na pays bas vraiment fandi alobité Monique, hein? Yo pe zo mo eloko moko boye ba pesi mabe ke bore ye pe boye pe sponsor pa yete na ko produire bino na ko tombola bino na aider bino bokende liboso apesi moi paquet o ya zumo eloko na ye asombi ata moi moto na ye mabe mabe te ya fioti ngoma en tout cas yonde ba problème papa Kema on va nous promettre banana yo ya groupe ce que nous promettre banana king ya monde entier nous promettre
bapesa biso confiance balinga biso nde pe balinga bato wana presque so otali babilongi nyonso eza awa na TV non eleka te et puis na internet na TV non eleka te oui ah Pakema makam nous bana Pakema ilonga me on na TV non eleka te Pakema tanga moni makamonga na zoloba moni makamonga na zoloba eleka na TV te fa tout net eleka na TV te bona ndeni na théâtre tango lobi mamo yo mama wasala ki des na groupe ya sai pipt petit nanga na pe pipt mutapangisa wera son motoki wana na sisi na koloba te mbongo na mbongo merci beaucoup si on a art théâtre mbali boso bandoleka bango tibilongi na les aigles ti net mona bango na théâtre bakosala ti awa na kini les aigles yango. Merci beaucoup Pakema bombeli bana kina lobi ke opesa bango confiance opesa confiance yebele donc opesa confiance pour osele bino mama malamu o nan basala te Pakema lobi Pakema expliquer biso nan pona yo art izani art eza na ba domaine moko oyo eloko mutu comment areza eloko mutu peut-être akoki komi monisa te na miso ya bato na parti ya art ezopesa yo makasi ya koyeba koincarne rôle nyonso ekokozala ya malamu na vie actuelle yango wana ntina art lelo naoloba boye mais soki nalobi na mikota na kati ya art na nga ya Papa Nkema na longola achar c'est-à-dire na koyeba ko incarner ndenge naza boye ndenge bato pototo anaveta Air France alobi ke na séparation la théâtre na mikile ayo kaka je te jure sorry sorry ayo kango wana alobi ke wana vraiment bi ke Papa Nkema yewa kama Pakema yo pona uzwaka arni donc to eza na ngoka eloko mo boye ka père tom so ko gani mama chikite donc tom super elo mo bosa na palais ala kite na mikala ngano maboki yango okina maboki yango pe boye no kumbeli petit ti pelelo boye pas no eza ni donc to eza eloko mo be kaka na lekisaka ata à moins que na voyager na bima mboko yo ata na bimi mboko yo passion nanga eza toujours art musala nanga eza art théâtre yo tozo mona yango ndeza passion nanga na utako loba lelo ke ça soit ko loba ke classe et simbate lelo nazalaka diplômé année prochaine na oyebiso ke yaka na Carrefour des Stars oya ozwa collation nanga aïe vous comprenez année prochaine na aussi sa classe 2019 na aussi sa classe ndoko yeba siko na aussi sango na nini na aussi sango pona nini l'essentiel que nazala pe na moi formation mususu na vie et denga pe na makamu so mona lelo ndengo ndeko nanga Dimitri Bonganya Simbi Matos azana simana asala rapé a filmer pas au monter nga pe na lingi pe nazala pe te artiste moko boye kaka na kangami na ko jouer nazanga pe polyvalent vous comprenez yango pe na okota pe na moi ba domaine mususu et denga neti moi formation na nga mususu na kolisa ngwe pa Dimitri Bonganya ndenga zana ko filmer pe na simba rapé ye pe muta simbisa nga l'essentiel que te na bando na groupe site pour na groupe site kuna bando filmer te nazali kaka tuku metteur en scène à deux fonctions chef à répétition et puis metteur en scène ya groupe sai kuna nazali ka acteur simple ndeta una na kutani na ba Dimitri Bonganya mbuta ngala vraiment ngala lumière tant na kutana bango ko fanda na bango na bande ko mususu nde na komo filmer moi montage pe et qui malem merci beaucoup na retard nga mona bando filmer akoza na retard ya ko monter nga mona bando monter borna en tout cas Dimitri Ballon d'Or en tout cas Dimitri
Nganya. Okamaka Pakema Loba, Pakema Lobina, Ninga ma BPT. Sorry. Pakema Bina Ninga ma BPT, Okamaka Musala donc. Ninga sogi akoki te place na foko laksaka. Pakema, mais quand on connaît ça bande ko balandi biso to monika Pakema pour jamais muto bimaka bongo ye mokobo. Muto faza na moi idole na e morobo. Ndetinga. Faut expliquer biso que idole na yo zalaka na na a. Est-ce que vous voyez? Lubakara. Ngani yibisi. Soko yo cheki tembite. Yenganga na yibisi kebana yo. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Dimitri, vous pouvez m'entendre? Bino nyoso bozawa, mouton a joué bien. Non. Oh, bien te. Réception réponse. Picasso, Jola, c'est Tito. 98 soucis plus. On a joué dans nous j'aime. Quand on joue baba bloc on est à Kala, on a soga tué. N'yibisio. Oh matin qui n'est pas pema. Mon tapé c'est inspiration jouer tonalité. Président Tito ba bonjour ba bonsoir ici kozali na air. Quand on a yé na bandi ko jouer lokola yé. Nde na ebite vyango ka soga za mokonzi. Na ebite so mata grade major Longanzo. Longanzo na demi option na bosanité. Tant on jouer pas ça a ebisingate o jouer bien. Mais loko ki maman muke vietito obima na caché na yo. Et puis er moko pe soko jouer na okaka na moi accès ya Kokodi Nzombo. Je salue vraiment Kokodi Nzombo et Sikazali. Nde na kuma ko sala siko na yeba komi bimisa nga moko kema nde na zaboye. Yango wana nde naza ma idole na nga vraiment vietito. Et puis surtout kutani na ye les sols les ala vraiment dans les bons points que wana petit na ye. Président Tito mon idole na oye yo pas que man idole na yo en tout cas première fois na comme t'es singa idole na ye président Tito donc première fois maman ba bonjour ba bonsoir ici ko zoin papa qui m'a to comme ko plonger un peu net na suka ya émission na biso pas que ma yo lelo longo groupe sai usali groupe na yo makabo belé groupe sai longo ki ngo parce que bonne suku le kana TVT bwebo et bon suki lelo président sai azongi si groupe abengi papa Kema yaka kusani mwana ya mobali déjà ce que ça collé à longo pa parents à comment foutre là c'est-à-dire à Mikoki déjà vous comprenez et ndenge ba chauffeur patron hein Fouambata Shadrach Fouambata nengaza bongo ke lobi ke lelo alongwe na ye et pe Eric Pongo alongwe na makolo Arnaud di Pongo akiko futela na mais ce qui a zongi nanda kwana c'est-à-dire akokil suko futela c'est pas que ma isa simple te yo longo ki kuna po bande ko balandi pas ki ma ba ki bongo ya longo kuna po théâtre et ben suko likana na TV donc ça non c'est bano le kaso na TVT suko ngana lobi suki lelo président zongi sima kamke bozonga ko likana TV otika bana bato kozongi na sous président to kusani te na ket ce qui a donc ozonga au moni nengeza ikala soto tourner net tango Kofi Central la sala ngazalati nazana groupe sai mais tanga mona yike Soudiata a rejoué bien t'inquiète so ya moni peke a sala loko moke te Kema azala acteur nanga na bengai aya a jouer na kena jouer na zumbongo na china poste mais ce qui a relobakete Kema groupe yango po tant to lekate na ndenga mabete prise Zola biso espace biso to le karana biso bateau nyonso baza ba mona na TV tellement tant bima prison plus ou moins 260 acteurs groupe na groupe ngaka metteur en scène de 260 na 1 ngana yeba kombo na bango ceux qui a moni bango ici les
Ok, to tourner. Il reste mais on est dépendre na question. Comme nous to bane ku sala ngo article la bino ba chef pour te soka e bagi article la ki biso ne peut-être tant to senga ke pe groupe le kana TV anga pe sa pe na valeur na biso. Bo fanda ti mukolo to retourner à film. To zila ra film. Bo comprendre ya comprendre engagement belé trop de voyages, trop de nini. Engagement belé. Pe sa pe baninga pe pasit. Ke nga ba engagement na komi boye na fanda na nga mopanzi entel bino bo banda ko sa tanga bike boza ba incapable siko yebisanga boza benga mno ba incapable oui abenga biso ba incapable mais tondimaka ko fanda kaka incapable na ndenge ni pakima emisuko mnaona suka bo bisa makama menene ba incapable na ndenge tandis que ok ni ba voyage ok ba place belé belé otika mno boza ko encadrer ok ndi ba voyage wa ndingo lobi groupe etikala ngai kema na zawana pila mutu azawana Mr. Langa Selon Bassé Azawana, Gisèle Azawana, Orly Azawana. Mais Aloba qui est tout ça incapable. Tout n'est pas un inabi, Bozaba incapable. Pesa biso espace, Bozaba incapable. Borokoka, Kosa le logoté. Tout fani na biso on est pesa Orly Kanda. Bon, on ne dépend pas Orly. Pas qui mo kima makambo. On ne dépend pas Orly. Nakima. Zela mkoloza Orly naki kuta utozonga su mikolo groupe sai na yoka ika babenga nga yepe azongi na yete groupe sai bazonga ni bakama malgré olonga na opena do ozaka na bolingwa groupe ngo pake malgré olonga kuna medi mitu na nga bandeko malgré olonga kuna me bolingwa groupe wana pake matika olexela bana batu herbo paki wana vraiment pe tika kolexela to balobi soki na longo na ndaku na boya papa koko na bango koko na bango na minute ye papa kulutu ye papa na ba ye papa nga mwana bango bana na ko boye jamais butu nyonso na yo kaza na problème fona koma ça soit moto na ntembe bon lokwa ba misusu te ekala batevi bafinga fingi pena président afingi pena président mais na suka na ngo susu toyoki susu boye donc ba retour au bercail bon wana bango naloba wana bango na bi papa nanga oyo akufa vraiment za na mabele Jean Poema na veni awa po oyo tourner la veni o tourner vraiment la veni ko sala micro baladeur coin bando tout na témoignage nanga vous comprenez et pas ba Clarisse nyonso bazawa ba oyi biso ke oui kema ke ça soit musala na salaka amankaka tata te amankaka yaya te o azaleki o aza yaya o aza camarade lisolo to sololaka biso tuku ya kosekisa pe ya koloba pe to lobani sili nango à l'aise. En tout cas merci bandeko balandi émission na bino Gramsi Show na site na bino ya lundi Carrefour des Stars. En tout cas vous abonnez massivement donc ya yemoko yema la patronne Mimi Alemba Ange Gabriel papa Kema to comme vraiment na suka émission na biso en tout cas ko pesa mamba mboti na bayo na banana barter base peu rapide parce que to comme kima sima ya ngunga mama to banana mama mama ba sa président sai banini opesika ka kombo ndenge zalaka bon nga kombo na nga mama Brigitte bon na scène babenga kanga mo Brija na koki ko bwakisa sai te sai a papa na biso onyo so mona boy bakoko sai sai to discuta te to sala ata eloko moko ya mabete ata bengi nga na kokende pa naye. Merci beaucoup Yaya kuna. Bon comme na ngameje naza acteur pa Kema nga na opesa mwa mbote na ngai bon nazopesa leki o alandi ngai Pasteur Nzakomba aza mitendi Pasteur Nguya yenda edakanga na ba prière makambo ebele na pesi mbote Colette Mafuta
na scène na repitaka na kombo ya Colette. Na pesi mbote na famille na nga mobimba, baleki na nga, Keren, Joachim, famille na nga nyonso na pesi ba mbote. Dire mon conseiller, Odias Love l'artiste 3 fois ça là. Mutazo planifier makambo zo pesa kimia. Ouais, na sepeli vraiment na sepeli. Na sepeli za lambala liboso pe asuka te. So bo permettre na pesa na ba fan na numéro. Ba le la rappel numéro na bandenga musika plus ya Willy Musheni code mboka kande zalaka 89 649 22 49. Pour na repesa mbote na moni venanga dia sa des international garçon swag ser nango le la trop Chairon et Benezer autrement dit ya charmante na Suisse. Tala mwana yeyo. Merci. Bana poto bana partout beni maku votre main appelé dongi ndenge to le bara toze pa yibila nke mande makambo moto na ndeme. Pour en profiter, on a pesa mote na venanga pis kontima yena bandenga ba Paris massa ya didendama donc ya mingo lo BTV to sala rande to sala yibila yoko umela teme komela. Merci pour la parole nga komo na ngai si la wanzole ya naza artiste na groupe Les Aigles de Papa Kema na pesi ba mbote na ngai na ba parents na ngai na papa na ngai papa Wanzo etumba makila na mama na ngai Bwanya pe bandeko na ngai nyonso famille Wanzo mobimba na saluer bino. Merci pour la parole nga kombo na ngai Chimène na pesa mbote na ngai na bana Luanda nyonso et pa ya Masamba Ndomba sur le roi mama na ngai Pelinda Vitel bambota danser. Kombo na ngai Andrada nazali kopesa mbote na mama na ngai Bitu pe na pesi susu na ingénieur Makaya na auberge na mikundi ba mbote belé bon pour yende azo encadrer ngai. Nga mama nyota o ba yebelinga na ko nga Janine na pesi mwana na ngai Christelle sikaza na ngola ba mbote belé na pesi mbote na ngai e pa pasteur na ngai soutenaka nga tangu nyonso ngai papa Kema ngai oyo koko na ngai sai totiki ka ba mbote ya tro e pa koko na biso awanga na biso te tozaka ba koko na ye. Kombo na ngai Monique Kandol na joueur rappel na kombo kaka ya Monique na kaja ya Les Aigles de Papa Kema nazo pesa mbote na nga na batu nyonso o balingi groupe Les Aigles Papa Kema bana poto ya propre bana Angola ya Suède ya mboka mobimba na pesi mbote na autorité morale ya le groupe Les Aigles le major Serge Binga na kaja ipeki na yango Julie Kintima bambote na yango na soutenir biso esala bien sunga kaka ndenge ozo sunga toza toujours na simana héritier Watanabe pe na bosanité koloba na yo CG Jires ki mwana vraiment bambote na yango wana petit na nga Yoshi pe na pesi mbote et pas mon boss patron d'artiste et comédien Fiston Saïssa Maman Véro Ndiaba Papa Kema rapidement copier son numéro de téléphone on va plus moi le ba mon pour na kolosi so Carrefour. Ouais vraiment il y a koloba numéro de téléphone nanga 243 89 91 69 646 plus 243 89 91 69 646. Vraiment ya koloba kaka epa na yo Alemba soko soutenir biso et la vraiment site kitoko opeza la pe kitoko Carrefour des Stars vraiment et que ne liboso so qui peut se pelipe kete Kema pa banokoti ça peut babiloko kuna wana vraiment les pana au grand prêtre Mimi Alema vraiment et sikozali eloko suka Mr Nanga Umela Landrine Mabasi Motema Nasi Mabasi merci na caméra au pesinga vraiment merci vraiment maman Nasi Mabasi na ndengo chaki motema et pas Landrine et pas Landrine Mabasi asombelanga pe caméra marque ta code Dimitri Bonganya osalela yango pe
Merci beaucoup Bandeko Balandi. Kandenge le barandi to le barani nyango sila raté. Merci à mon boss privé Papa Stone Dombele. Papa Stone Dombele de moi à Canada. En tout cas Mimi Alemba Ange Gabriel, Orly Mazeko Allemand Noir, Jenny Sonia la copine de tous les copines. En tout cas il y a bino ngwana na lela bino fort, il y a trop Dimitri Bonganya Balada. En tout cas, on a le vu comme on a été dans le roi de Mingamoudo. Na lela yo fort. Jere mazo ni watamule lunga lezege. Jere mazo kumwa. Tamule lunga. Tamule lunga. Tamule lunga lezege. Jere mazo kumwa tamule lunga lezege.